Nakansi et le komoko oyekoya sur ces assautes. Comment il faut qu'on nous rejoigne armée moko mususu eya suki na bamboka nini po eya ko kangaka nzela wana boulevard wana oye salama na est kuna. Or que biso moko 60 plus de 60 millions c'est que total to lebi bali. To kena no kuna biso nyosto. Est-ce que bango wana mboka moke Rwanda ko ya okota? Limité. Et ça pour nous faire la mission nyoso. Wana ezali une façon ya koloba. C'est une façon ya koloba. Ezali maintenant volonté ya biso nyoso quoi. Ya biso nyoso. Bande ko bazo kufa kona ba mususu baza ko lia baza ko mela baza ko tambola bazo kinani. Bon vieux ko yo s'arrêter pour na bango te mais quand même ezali comme il faut interpeller tout un chacun de nous. Lelo bona banza mokili mobimba bakolanda biso. Mingi émission to déterre na bato bazana est ya mboka na biso ezapina basoda muso ba ko bonga mawa po ba ke corriger ba ninga na bitumba ba infiltrer ba kotipe belé na kati ya basoda ngo ba infiltrer ebelé ya ebelé o bino boko loba awa ya fungoli téléphone na ye tout bino mosolo ba bango na bazango yoka ba infiltrer ba kota ebelé mais le lobo et tout le monde ba infiltrer wana parce que na banza soki yo zui déjà que nakolo ba souffle que ça ba infiltrer ba za kati wana c'est que bango pe kuna likolo ba ebika ba infiltrer ba zali donc ko ba ye ba longola biso na bango baza osala de la sourde oreille parce que les politico ya wone ba sa na sourde oreille po y kota na ba négociation on négocier na Kagame on négocier na ye mais Kagame est en train de souffler le chaud et le froid en même temps. Et le chaud et le froid en même temps. Opinion internationale ici est dénoncée. Mais qu'est-ce qu'on a à attendre encore? Notre vrai ennemi, c'est Kagame. On le connaît maintenant. Parce qu'il va dévisager, inutile d'aller chercher ailleurs. Mais, dans Lingi, on peut un message moko, il y a Motuya. Et ça, la population à Est. Parce que, bon, on a un cas de traumatisme, psychose, et quand il m'a cassé la population, n'a pas sodo et abisso ma pinga. Parce que les appels à Sodo, mon sou baza déterminé, puis tout le monde ici là. Message ni yo en tant que papa ou pas, pour couper ça na bango bazolanda biso. Biso awatoza contre le peuple rwandais. Toza contre le peuple rwandais. Toza dit contre le président Kagame. Parce que yende mutu aza ko autoriser makamutu wana. Bino bandiko obozeli pona na est, c'est vrai, na pasi. Na pasi ya koloba yango na pasi ya koloba po ndenge ya kolobela ngo ndenge mibale misato ezalite mais toza na bino na makanisi toza na bino na mawa toza na bino pe na matanga ti mokolo bitumba oyo kusila tokotikalaka koyaka aseke tosala fête ensemble pour moi ya sikoya koya kuna kosala fête ezate. Comment organiser papa ba concert concert pour rapporter et loko nini. Mais oui, to ko ta ba concert musubo sangani bio nyoso tu ana baleki ayo. Mama Lorette, ata to sangani to beti so tu. Na stade des martyrs par exemple. Ko e koti sa loko nini. Moi le meilleur ko kota wana. E ko koti sa. Yo za kondimate ke ba ko la ba futi ata to kesa. Mutako futa zaliti. Mutako futa zaliti. Oye pas Kofi Olomide azobeta, Wera azobeta, Jiba azobeta, Fali azobeta, na Jean Goubela azobeta, Reda azobeta, Manda Chata azobeta, Viva la musique azobeta. Baoya okota kaka po di conseil humanitaire to okota la ofele to tala bino. D'accord. Tous à débat comment on se fait un concert humanitaire mais mutako yo somba ngope mutambongo. Mutambongo nani? Oyo pendalo bakengo no ngambongo nanga natango na kutu na ki oyo papa didi ki noa na ayara $100,000 oui zele kende na yo nanga ou alors to passer l'étape moko très 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 forte biso nyonso awa bala sa biso sokoto basi biso biso mandoki to kende kulo 60 millions, plus de 60 millions autres ali awa. T'écoutes 60 millions autres qui n'ont belé. Bazo kaka villa Kinshasa awa. Na bino balore tout vola tipe soko. Allez. Tokenda. Ici la mbalamoko. Ici la mbalamoko. Ou alors négociation. Mais elle a une vraie négociation. Oyo ekotia makamwana vraiment na place quoi. Mabe ezali na opinion internationale. Yoka likamuna yina loba sikoyo ti République de Tanganyika et Royaume Salamaka un jour pona
bato bavandaka na mwa kuwe wana boyoka ni malamu zalite il faut ba kamata ba oyo mususu ba pesa bango pe mabele na bango. Voilà, selon l'histoire. On a selon l'histoire. Merci papa. Merci. C'est pas mingi parce que Batazaki Baiki a qu'on a vu sur le tango les lopo on est pour réclamer que c'est un musicien baya baloba ba mona ke bosaki campagne mo kondi bien nyoso le kana ki bien les lopo makambolobi na banza e yokani bana mambo to komina suka na banza to kutani ya bina langa nzeo mosusu aya ko sensibiliser pe kana kadra makambo abitumba e ko ti ape kimia na banza kimia e ko sila okota banzembo bayimba kawana to mona biano nango pona ni telelo boy soki batindi ba message na bango e koma